biso à la police awa tomoni ba bidon ebele ya carburant et puis bandeko mibali oyo bakangami na nsima na yo ezali mpenza nini bozo reproche bango? Merci beaucoup. Il y a de cela 96 heures pendant que le service Nabiso ils avaient pour la patrouille na Butu le service Nabiso et puis qui na Yas moko ezana simana na banza bako filmer Yas wana ezalaki na bandeko oyo bomoni bazali awa et puis na kati ya Yas wana ezalaki na mabidon ya carburant auto bengi essence na kati plus de 80 bidons ezali wana oyo ekangamaki na kati. Alors tomekaki kotuna bandeko carburant oyo bozwi yango wapi? Plusieurs versions epesami. Alors pendant les enquêtes sur terrain tango tokei bisika oyo alobi basombaki na dépôt, évidemment na dépôt wana bayebi bango te wapi na Songololo na kilomètre 5. Alors na dépôt wana bayebi bango te. Juste après moko na bango aye kolakisa biso esika bakende kokuta esika bakende ko charger ba produit. Alors place bakende ko charger ba produit, responsable ya garage moko azalaki nzinga oyo amonaki bango tango bango bazali ko recevoir ba produit wana ezalaki na tomboise mibale mutememaki yango destination esika ba tomboise wana euti toyebi te esika tomboise wana yaki na ba carburant komenga kotuna bango baoti nango na lufu baoti nango mais tozalaki na bandeko ya SEP Congo oyo baza kolela tio na bango ezali perforé à tout moment pour na vol ya carburant et puis ba spécialiste bayaki basali ba analyse ya ba produit et puis SEP Congo a déclaré que ezali ba produit na bango par rapport ya ba analyse o bango basalaki eza ba produit na bango. Bon yango to sengaki na mokolo molelo comme tozali na ba preuve parce que ba bassin ezali ba nani ezali mode opératoire pour na kozwa carburant na tio ya SEP ezali déjà mode wana ezali accompli ezali pour sa preuve suffisance que ezali ba produit ya SEP. Alors c'est pourquoi to bengi bandeko na biso ya SEP baya lelo to procéder na restitution ya produit ya SEP na bato ya SEP bakene na bango na base na bango bongo le reste totinda bango aki de droit SEP azali na ba avocat na ye bakolanda dossier ti na suka. Nous à notre niveau banquette na no eselite mes dossiers jusqu'à preuve du parce que délai na biso ya détention et comme déjà ezali kokoka, c'est pourquoi aujourd'hui nous allons rendre moyennant un procès verbal de restitution na SEP et les prévenir tokotinda bango aki de droit et nous continuons à mener les enquêtes ti to voyez ba réseau mobimba wana c'est un réseau mafieux. Okangela ki bango ndenge nini? Merci beaucoup. Tokangeli bango ndenge nini? Tokangeli bango na ngonga ya patrouille. Parce que biso za kosala musala jour et nuit. Alors, na kosala patrouille, ba moni voiture ya la police eleki wapi wana na entrée ya Ime. Parce que secondaire moko ezali wana eketi na Feronia. Tango ba moni voiture ya police eleki kobanga voiture ya la police ba koti na nzela wana ya SEP. Et croyez que tozaka na mutuka moko ya la police tozana mutuka mibale tango bamoni mutuka ya police eleki il était maintenant question babima ba continuer chemin na bango alors balingi babima mutuka mutu ya la police ye nde kokwea na bango voilà un peu comment tokangeli ngala so na yo likambo ye ndenge nini likambo ye so nautaki Kinshasa kozwa nani carburant utaki lufu laki na Songolo. Alors juste na kozonga pine etobuki. Tango pine etobuki, tokomi ka na mabele. Tango tokomi na mabele police pe bandai koya. Tango police ye ebrake ba arme. Tango ebrake ba arme chauffeur akimi. Alors ba epe ko arrêter biso, ko torturer biso. Tende ka bokuti biso. Siko bolobi ni c'est pas lobi que carburant ne ko kaina ba carburant o ya ye atinda. Okaina ba carburant euta kalufu te. Normalement, biso tozali ba radio. Soki a confirmer eloko wana biso tokoloba ici selon on a confirmer eloko na ye na sens que bato oyo batekelaki biso seke bazwaki carburant ya bango. Bato batekeli bino bazali oyebi bango. Non, bato tokendeki kozwa bango todefendaki sur le terrain. Sika
ntina bapesaki biso carburant biso toza bato tofandaka na Kinshasa tozaka na biso awa te surtout ma première fois nakoma Kipes toute ma première fois namona so ka ndenge nakendaki kozwa Merci. Visuel. On regarde la couleur et l'aspect du produit. Déjà, nous voyons la couleur, c'est une couleur rose pâle. Et l'aspect, il est clair et limpide. Ok, ça c'est la première, déjà c'est visuel. Maintenant, tu as thermo. Dans la porte, où est la porte de au-dessus là?